Voilà, c'est parti mesdames et messieurs, na pesi bino mbote bipa nyonso ezwami bino tika ete nzamba lola alekana kopambola bino. Esengo toninga yi motema pona tokutani susu banda kuna bino elongo na chaîne na bino bolingaka mingi Terre Jaune Télévision, chaîne ozo pesa bino vraiment makoki ya ko se divertir pe ya kozala informer na ba domaine nyonso. Alors lelo tozabongo lisusu na cadre ya émission na bino bozelaka tellement ebele émission na bino pacte ezali émission oyo na epsa bino ezopesa bino makoki ya kolanda mai manso matali spiritualité na mozindo na yango. Alors bandeko na biso ya Congo Brazzaville bobenga kabiso ebele na cadre émission na bino pacte vraiment na pesi bino bambote ebele bandeko ya Angola bandeko ya Gabon. Pourquoi pas bandeko nyonso baotala biso na ville province à Kinshasa et puis na République démocratique du Congo en général. Lelo toza bongo na numéro ya sika vraiment toza tellement honoré na moko ya guide spirituel munene na mboka na biso Papa Mukendi enseignant munene boyebi chaque fois to yamba na plateau na biso tozala toujours na esengo makasi pona matière oyo ayela biso et puis connaissance oyo ayara ko partager na bandeko nyonso balingaka spiritualité. Toza bongo na Papa Mukendi guide spirituel munene na mboka na biso lelo toso la mingi sujet oyo etali ba mort mutu soki akufi akendaka wapi mutu soki akufi nini elekanaka mutu soki akufi nini esalemaka. Alors avant bon invité na biso mko lelo po aza déjà na kati ya plateau na biso aza awa na biso elongo avant bon na ye na rosenga na régie soki baza vraiment prêt ba meka un peu ko balancer les biso vidéo o to mona ndenge nini Fondation au parler mobimba ba kitaki wana na des cimetières bakenda na cimetière kinko le vina cimetière mususu bakendaki ko rendre visite et puis bakendaki ko luka ko bonisa ba cimetière parce que bandeko nyonso oyo bayebi pe balanda biso balobaka na biso ete soki mutu akufi babosa na kae botika ba mort ba enterrer ba mort botika ba mort ba soki pe na mamona ba mort mais wana ezali masolo oto sola lelo na plateau na biso elongo na yemoko papa na biso le guide spirituel munene ya mboka na biso Papa Mukendi. Alors azali pe président pe guide spirituel ya école Kimuntu. Alors hier basala qui descente munene vu que zaki le 1er août basala qui descente munene elongo na fondation Bimba ya fondation Nabiso au parleur bakindaki na kinko de kuna na occasion ya journée ya le 1er août et puis bazala na biti moko ya ko honorer mémoire ya bandeko oyo nyonso batika biso et puis bakenda pourquoi pas ça ngona ba famille na bango mais baboya ki basala ngoka ka ote koko na biso kufa papa na biso kufa to kitawana ndenge bozomona ka ba photo azopesa biso kuna na régie vraiment bakitaki sur terrain ba ponaki ba tombité bakendaki toujours ko sala yango pona bandeko nyonso oyo ba mona yike ba tika biso pona ko honorer ba mémoire na bango. Alors on a été registre ba comme déjà prêt ba balancer les biso vidéo wana avant était bomona invité na biso ya mukolo ya lelo bo benga biso ba numéro za affiché wana boko mena biso botindela biso vraiment ba suggestion na bino na maimatali spiritualité boko zala jamais de suivre to kana éviter et le message après ton ndenge. Ok, merci beaucoup. Invité na biso déjà Papa Mukendi toke mbala moko ya mbayo mbote na yo pe boye malamu na émission na biso pacte. Mbote ndeko journaliste Papa Moïse et puis mbote na bande ko nyoso bazali côté la biso na rosenga que pe bolingo ezala na kati na biso kimia eko rozana na kati na biso parce que moto azali na kimia na kati na ye eyebanaka. OK. Moto pas azali na kimia te na kati na ye eyebanaka. So bomoni moto moko azoluka ba problème trop. Donc azoluka paix extérieure or que la paix ezalaka intérieure. Très bien. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Si on veut aider le monde ou bien aider d'autres personnes, il faut que bananon komi aider yomoko. D'abord à l'interne. Tant on aider yomoko mona que mo za na ba faute tellement belé que olingato que ndotala maramu ya batu mususu. Tina nini nazali kotalisa que kimie ko kozala na bato nyonso bazota la biso parce que bolingo pe ezala mikolo nazo constater que la paix intérieure ezate bolingo pe ezate ezali vraiment ko faire souffrir biso et tozali na moment moko ezali très crucial oyo wapi le 1er août bande ko nyonso bakendaki ko visiter ba tombe na bango et pona likambo ko tala ba esika ba na bango ba kundama mais pona biso ezali tellement eza likambo te ezala le 1er août parce que tozali na calendrier Grégo
romain imposer la biso monde là par convention tchel comme le le 1er août parce que monsieur bakolo mais pourquoi papa Mukendi aponaki que longona bande konyoso ya kimuntu école fondation parleur bako kita na date wana mais toponaki yango ezaki stratégique aussi et puis ezaki pe appel ya ba milimo papa Moïse juste par rapport à l'introduction dans lobelo moko tant okitaki wana. D'abord, lobby aux équipés sur terrain. Tu as vu la foule, bateau et belé au balanda kingai. Et puis, tout coup équipé sous soupe bateau pe mingi lobby ba profiter qui pour na kota la mais aki c'est on a bateau mingi. Bazo mona que papa mouken tout monde na la télévision. Yé sur terrain. Et puis ne longo bande konyo sur ya fondation au parleur qui monte tout. Ba mona qui et puis vraiment autorité bateau nyo sur vraiment ba quatre qui biso bien ezaki et les kanaki très bien. Je profite aussi pour saluer le bourgmestre ya commune et scellé bourgmestre Franck Mbo ou pas au salaire mosala makasi mais qui sous essengo mingi comme on a un spirituel que je suis un comme on a koloba cadre yamboka un promoteur ya ba média et tout nous sur tokyo zala ilongo na ba papariko et longo na ba bande konyo sur kimutu et donc ba msu bazaki na présentiel mais en fait tozaki bisonyo sur lisanga to pesa ki exemple moko ya malamu c'était tellement fort. Batunyo so bamona ki babamona pas comprendre que la spiritualité ce n'est pas seulement kolobaka ka koloba loba mingi mais c'est aussi dans des actions. Alors tokenda ki wana et lo comme ça ngai batu belé ba kota ki na ba cimetière ba ki na difficile na du mal ya ko mona batombo ya bandeko na bango mais lo lenge to bongisaki lo lenge to fongola ke sikezaki na ba matiti lo lenge to fongola ki banzela et permettra ki moto nyonso bato basala ba nebele ba mona so batombo bandeko na bango te ba ki bandeko mona facilement. Juste là, à travers ma question, na yo torona okota na muzindo parce que lobby pourquoi pas basala ki côté ya bandeko na bango pourquoi pas basala ni to okota un peu en profondeur ils allaient pe moko ya ba bandeko pe mususu ba ene mususu pe ba bandaka pe combat que je salue et les lopé toujours continuer parce que koki pe aussi la té donc enfin que bato mususu pe ba comprendre biso ba emboîter les pas. Merci beaucoup papa Mukendi to ça kana yo na plateau mais na ko senga na régie ba yesu so élément na za après et avant que ba balancer les biso image wana ndenge les kana ki lobby wana terrain et puis c'est une motivation ana utaki wapi parce que kotala uzali quand même mutu munene uzaki spirituel oyo gera quand même bato beleza na mikili ya poto ezala na biso na République démocratique du Congo mais oyo ki soni wana te obangi te yo mokiti sur terrain ondimi ko yoka basola mama peka bato lobi quand même na rappeler pe bande ko bouscula des aki tellement makasi na banzela ba embouteillage moi au sakanate mais quand même aussi milliers au mikiti so binga mona kita sur terrain na palipé et pinga mona sala musala na ebite motivation na utaki wapi avant to la vidéo ensemble na bande. En fait, les Cambodgiens d'abord, il y a oui, topé, il y a Koko na biso parce que ça commence na tradition na biso. Liboso, bato mingi balekara na ba cimetière, même lobby na zaki comme on a constat wana. Soko les kana cimetière, soko na chapeau, il faut longo la chapeau. OK. Et ça très important. Très important. Yo ko les kapemé na cimetière, t'es na chapeau. Ozo les kana avec orgueil nyonso. Non. OK. Même les présidents de la République devant un mort, il faut azala, on a beaucoup d'estime, beaucoup de respect et pas à Moïse. Moïse azali une importance makasi. Alors, bah quand tu as raté cimetière, normalement il faut que tu ailles à Kolongolo. Mais bien que la réalité des choses, ngalobi nazaki makolongolo, j'étais nazaki makolongolo sur botel même ba image batonyos bazaki nangana nazaki makolongolo. Pourquoi? Parce que bah oui, nabiso ils d'abord signe il y a humilité. Ningolobi wana. Donc alors, ils ont bien voulu que ba ko ko imposer biso sur humilité bongo, il y a le lenge rosangela. Pourquoi? Parce que motonyo tant okufaka ezalaka. Donc ozo bazo bengango kunda, c'est-à-dire que zali ko honorer Moïse. Ya mona loba toujours que moto sera kufi bazipakaye et lamba ya pembe na boko ko nabiso. Ça fait les alliés qui ont relevé égyptologie, du coup, pour nous retenir, c'est que Azali Moto Oyo, Bazoko Kunda, Wana, honoré, Bozop Tongela Ndaku, Demer, ya Souka. Là ne veut pas dire que Amna Zali Wana Topé Esprit Zali Wana, mais Ali symbole parce que si Kamoro Obozali comme Memamoto Wana a se connecté Namabele. Alors parce que Bissonyo se pour fond tout moto et se décomposer et ont Namabele. Yangwana Tina Nini na cimetière. Topé le lengo lobi que mon ki ndengini na mikitsaki parce que pas na bango ba oui so lingi o
zala na bango ba respecter yo yo pe senge d'abord ba na honorer bango to pe ko respecter bango yango na même na ndenge boko na biso ba kota rankunda bazara makolo ngulu parce que makolo na biso ba pomme de main na biso oyo toza bitambi pe ya sia makolo wana il faut tout na mabele pour te se communiquer na bango OK pour que le message ko ko le kamalamu pour que donc il y a de signes d'humilité la manière oyo senge le côté sikana parce que le cimetière ils allient les lieux les plus désenvoûtants. Le cimetière au Bomona Rawana. Batum Soso Baromona que vous avez un pentacle na yomoko, Singaluke, tout je ne sais pas moi quoi, Oroye Baté, Oroza la Rangueil, que pour la batu que vous allez plus fort et tout, mais so yebito kota ki cimetière, net lobi net kota ki bongo, Ozaki Nani na yowana et tout, Yeba Kekuna est désenvoûté yango. OK. Ils en ont fait à ta côté. Et neutralisé yango. Cimetière est neutralisé. OK. Tu vois? Donc parce que c'est les lieux les plus désenvoûtants. Oyo eko c'est vraiment batum soko makero kanga kutu na besika ba salara likambongo mais ndenge lo ngo protéger nga ite mo kendara cimetière ko tela ngo ndenge ni est-ce que bine ba ko tara cimetière bi côté la té ozomona parce que les lopé je peux pas tout ça un peu na du mal voir même il y a par rapport au bété ba cimetière ndenge na kuta ki yango na to bongisa ki c'était vraiment très sale et zaki na comment na koloba milangi et tout donc moto tambola makolongo les a vraiment risqué ma casse et puis moto se pour katani ozoki na cimetière potawana pe ka tellement passé sérieux tellement passé makila no raso etanya na cimetière ils aura pas potana pe ka ukazara passé ma casse et koko ma pe grave et koko compliqué surtout ce côté qui n'a pas intention ma bé parce que le cimetière ils alli lieu moko naître ce n'est pas le lenge batali sarabiso et le omsupe motivé qu'ils alli le lenge batu mingi o ba kufi mikolo na remonda ndeko moko il y a lenge mo sur akufi ya ba TikTok Wilfried si je me trompe pas oya kufa ki ndenga kufa ki bon molimo pe marana kimia te c'est ça c'est pour cela ezaki nini on a molimo pe marana kimia te to ba que son esprit soit vivifié. OK que son cas où ils allaient une énergie vitale naïe et qu'on vibrer encore parce que mon tout batum sou bokantara n'a pas ça bien exemple tozali na batum ebele na mboka na biso bakufa mais le nom na bango tika continue ko lobama même après le na bango tozali na papa lombo bakenda mais le nom tika ko lobama après tozali na ba maman blanche kufa ki mais le nom tika ko lobama après tozali na batum et plus en plus vous otanga kombo moto wana c'est-à-dire que il azoza la vivant parmi bino. Donc, que son âme repose en paix, mais que son nom soit vivifiant. Que son âme repose en paix, et puis bon, on a un système paix, on a le rôle la clé, non? Tombeau forme le roi cadena, clé, kangi. Or que biso faut pas qu'on kanga, tout ça a besoin de kanga. Tu vois? Bato bazaki nanga isika même isika ba monaki tombeau père koko nanga isika na kindaki donc ils ont un système on a té na longola yango. Et cause à la té. Tu vois, parce que Isali Kambouya y a repoté. Et c'est pour cela que je joue un rôle très important d'être conseiller spirituel. Il y a des conseillers belé, il y a des belé, c'est pour cela ils ont même accompagné de loin ou de près par rapport à l'initiative Oyo tout ça là qui papa tout ça il y a 2 cimetières Mobimba. OK, on s'est investi parce que toyebi que tozo ça la suba acte et belé tropé sa bilamba na batu o bazangi kolata bazana bilamba te ba orphelin tropé ça ba sourire na ba o bazali na pasi ba o bazali na nzala tropé ça mais Tourbandi d'abord on a côté à Molimo parce que bango sengeli ba accompagner biso donc nous dans que le respect il y a cimetière il faut et ça la nini et kokorozala lo lengi nini ba kota na cimetière pe lo lengi nini ba bimelaka lo lengi nini ba comment ba c'était na kati cimetière c'est ce que aussi j'ai appris aux gens lobby parce que le cimetière c'est un lieu neutre mutako ça otende ba lobaka que les alliés c'est comme non cimetière c'est un lieu neutre papa Moïse ce qui au côté yango na ben intention ya mabe yeba pe ki rozala pe parce que surtout ba cimetière na biso mingi to bongisi ngo to pona ko aider batu parce que tant aux na été mabe mingi ba esprit ya mabe kanga batu au côté cimetière na mona ki ba jeune fille alati mabe ba partir nzoto misoso banda donc muto zo yebate cimetière na kola donc muto ye na ye nini wana muto ye okiko suba na tombeau directement soki muto na kufa ki na accident to pe muto na liwana kufa ki na ndenge mabe ako hanter yo ako posséder yo. Tu vois, donc batumsu ba kota na cimetière, il y a batumsu ba banga papa na cimetière parce que au kota qui m'a bé du coup au qui commis qu'on s'exposer. L'esprit mususu négatif ba sani ni bakangi ba anteyo. Alors de même que l'esprit négatif ba antarabatu, de même aussi des esprits positifs aussi pe ba antarapé batu.
Pardon, pas avoir même pas commenté, posséder rapé, tout, voilà. Merci beaucoup, Papa Mukende. Vraiment, matière, ezo, les kaipi, ezo, kotame. Nous sommes en régie vraiment, proposer, nous, image, qui toko, ndengeni, les kanayekuna, hier, les premiers outils, et salaki, qui toko, makas, et après, tozong, anasima, potoko, tana, mozindo, vraiment, to yeba, ndengeni, makambiango, et les kara. Est-ce que, mutusuka koufi? Amnae après loi et kenda wapi de l'opé tozali comment na ba cimetière na biso et belé comment na hospitalier nazo yibate pourquoi ba konzamboka est-ce que ba yibaraté ko batela la biso ba cimetière parce que exemple les belé na sayo bisika ya ndenge na ndenge bato comment otonga même bandaku likolo ya batombo est-ce que nyonso wana ezali na ba conséquences na vie spirituelle ya batu ou peut-être na mboka na biso alors Valdingi tuka les jeunes réalisateurs pour passer sur une image oyoyo et après toko zonga nasima. Par convention, par ceux qui dirigent le monde, ils ont bel et bien voulu que cette date puisse être une journée dédiée aux morts. Nous, en Afrique, les morts ont une importance très capitale. Pour nous, les morts ne sont pas morts. Pour nous, les morts, ils sont comme nos racines, nous sommes des arbres. Et si nous voulons porter des fruits, nous devons respecter les racines. Et les morts sont nos racines. Merci beaucoup Valdi Ngituka pour l'image kitoko oyo outi ko proposer biso et ça vraiment kitoko makasi. Toza bonka na papa mukindi tozongeli yo. Yipse biso nani azana simana yo parce que ba image oyo tomoni vraiment et ça li passe makasi ça li pe kitoko makasi ba moyen wana nyonso. Ozwa ki yango wapi pona ko organiser et puis ko sangisa tout le ya batu boye bo kita wana bo sala parce que to yebi na mboka na biso quand même pour ça l'événement ya boye. Poza quand même na chikona poche c'est qui wana mbongo po organiser mamba boye motivation et puis nani azana simana pona ozwa mbongo ko organiser bloka boye. Ah, bon, papa, moi, question nous est tellement makasi. N'habité dans le banane, je vais dire que yema mon pesi na pema, mon pesi na nyonso na bakoko ango donc na loba donc la terre mère ndaza na simanangai le force cosmique baza na simanangai ba force ya ngambo nyonso baza na simanangai papa Moïse moni neti loko to sala ki lobi c'est pas ils a pas mbaté ke bato bakoko kamwa pourquoi moto wa koki opamba ma yangwana il faut total sera bateau hein la spiritualité ezali na ba acte tant que moi-même les guides le maître j'étais là avec des gens il y a des actes à reposer oyo ezala et oyo ko memela yo esika moko boye moni bande ko nyonso bazaki na ngai o ba posaki ba acte wana bazaya opamba na kati ya bomo ina bango mutu nyonso oyo. Donc il y a c'est pour cela que tu tangi ça avec ma pratique. Tu vois alors on a tel segi bango parce que bato belé pe ba benga ngai to pe bato belé pe ba prochain à travers ba étudiant bato na ngamingi ba papa mo kenu ngata msusu na kenda ko bongisa tombo yande ko na famille mais après e botela nga ba problème parce que c'est une réalité il faut faire très attention ce n'est pas parce que papa mo kenda fait comme ça yo po wele limbala moko yo ke ko salela tu vois ndé na sala ki wana ko kumba bato belé bongo masse kokota na ba cimetière bongo papa si tu n'es pas appelé sur aux âmes dont tu n'as pas la vraie spiritualité pour vivre Madame Nabino. OK. Tu vois? Effectivement, effectivement au Simba touche. OK. C'est pas de la blague hein. On blague pas dans le cimetière. Il faut zala en vrai. Tu vois? Donc du coup il y a deux choses et ça dans des komoko kenda parce que quand des baloba ke bazora mabele na cimetière akenda zo mabele na nini na cimetière na tombo mo zo mabele obi ka lalate donc il y a deux choses on peut s'hasarder à comme ça aventure mais il y a des lieux ça la aventure té neti kuna parce que tombo wana yo siko ke zo mabele on obi mutakufa ki wana oyeba kete donc c'est de ça un peu maramni misali côté sawana alors il y a deux choses là il faut que bato bako comprendre le lengeni ni koki ko bongisa tombo ya papa na yo to pe mama na yo o ya kufela pour que eko ko bemelo pe ba bénédiction de même na lobaka koki ko sunga moto mais ko sunga moto wana pe memeli pe ba problème ko sunga nyo se zali malamu te tu vois voilà il ko sunga nyo so pe te mema li pamboli parce que ça te pour moni moto na pasi ndo moni que pas o ko sunga tam so pe azali ki tam o yebité pourquoi azali na état wana yangono ka batumsu balobaka un moment que ba sunga nzambe te donc il y a toutes ces choses-là, que nous, tous avons un rôle mort au sala, mais non, tant que Salim Ramboboy, hein, papa Moïse, lobby, combien de ma famille, combien
de milimo au bazala kiwana auto aider bango parce que ceux qui bongisi limoto sika o yazalaka ceux qui bo pesi offrande to penini bo sambeli ponaye yango no mona ki na lobaki ba tindeko na biso église de réveil à un moment ils mettent beaucoup de bruit pour ne rien dire parce que l'église catholique ezali mama na bango l'église catholique eyebaki ba vérité ba secret bombela bango ya une église catholique ndo mingi ba église ne pembeni ya cimetière la plupart ya ba grand cathédrale na bango ezala pembeni ya ba cimetière pourquoi parce que ba bi vérité et puis ba na mokolo o ba sala messe de ya ba santu ya ba wei mais l'église des réveils babylone ezala raté ba rolobano que non ils avaient esprit des morts ils allaient banini bo tout ça boza bana mikie boyo ka mama na bino votre maman l'église catholique parce que si nous avons la Bible aujourd'hui si tout le monde prêche c'est grâce à l'église catholique il faut l'avouer alors maman na bino muto ba secret ya maman nyonso azo la sebino makambi de bonike ko ndimate mais c'est parce que juste pour na ba intérêt au ezali wana que je ne vais pas entrer na mamba bato parce que moi je ne proche pas ou bien na raté pour ba débat ou bien pour faire voir aux autres que nini bazabo était ce non loin de là parce que un spirituel voilà un spirituel boroyer ba à travers la paix intérieure d'abord il faut azoter la paix il faut paix banano na c'est un problème. C'est un problème. Tu n'es pas un spirituel. Parce que le monde peut mettre spirituel et belé au papa mukenzi bodo ba komi batuma au saba débat na plateau ba batuma au saba démonstration ba plateau mais to comment na yipsa non bon on est à bango zali parce que dans la spiritualité nous avons le libre arbitre nzamba pesa biso libre arbitre le choix de choisir autorité. Bon on va revenir si tu veux. Merci beaucoup. Mais tu vas la même qui est journée à le 1er août. Journée le 1er août pour papa mukendeling ko la tianine parce que va te belé wa mona kaka. Journée le 1er août fête des parents, fête des morts on a habité yo tant que spirituel. Journée le 1er août wana ko lo bani na bande konyo so peut-être ba sosola ate mukolo yango la tinini peu importance yango zalini. Pour moi, le journée à 1er août ne veut rien dire, en fait. Ok. Oui, ils ont le côté. Parce que ceux qui tozui, ceux qui battent biso na ni, parce que on est d'abord déconnecté biso na lo lenge biso zalara par rapport à d'abord la tradition na biso na lo lenge ya comprendre la spiritualité, culture na biso. Biso ba oui bazara izaraka te ki mukoloka ya donc 1er août ndefo batu ba kende kotala ba oui. Non. Ya ngono mona ki batombo ba cimetière batu na ba cimetière mingi zo la saleté, batombo batu zo la excusez-moi de la délaisser parce que batu bazela kaka mokolo moko na né nous ce n'est pas le cas ozomona biso soki bobongisi li yango na tozana kambo ba chef de famille chef de famille c'est ça ton rôle yango na lelo tozomona ki ba chef de famille mingi ba ko retrouver ba problème na ba famille té tu vois en réalité ba maramu mususu kutu donc ezaki ki ba chef de famille nde ba ko déjà et soukara déjà kota ba chef de famille voire même avant tant que comme pas ba maître spirituel to pe ba mususu parce que lelo ba famille ezali décomposé déraciné chef de famille à part la Bible a yebi selo mususu té. Or, chef de famille, apanage na yo, il faut yeba. Tombo ya ndekotel, tombo ya motoboye, dans la normalité des choses, il faut que vous allez na cimetière, tope nesika bokundara bino nyonso, bat na bino ya famille. Ok, cimetière moza familial. Familial, effectivement. Moi, si nyonso bobala, na kati ya libota, moi si nyonso, tango ndimara ke ba dote yo, soko kufi vo kundo na famille ya mobali. Ce n'est pas que yo kufi bakundi na nécropole, mobali bakunda ki na Kinsuka, nani boy. Non. Et qu'est-ce que ça fait? Et ça n'a impact makasi na vie ya batu wana tango bakufaka na milimo na biso. Pourquoi tango muta kufaka na expliquer très bien, ils allera après 3 jours donc il faut bima, il faut kende. C'est là non parce que déjà ça commence déjà tant mutakufa raté na cimetière wana esika wana non mutakufa na lieu oyo voilà esika kufa ki na ndako soki papa na bino ndeko na bino kufa ki na chambre esika d'abord akufeli il y a des choses il faut bosala soki ndeko na bino akufa ki na kati ya voiture tant bo memaye azaki non grave bo kini na kati ya voiture ndakateli motema wana il y a des choses il faut bosala na voiture wana sinon te voiture wana ba nous araba kotombe ba panne et osala ba dégâts après ou bien mon conducteur wana ndomona makambo ba notambola lisusu te il y a des choses que oyo et sengeli basala réforme sala na mutuka wana pour que mutuka wana kokozala parce que ezali esika moyi akatela ki motema c'est noté ezali acté
parce que c'est le rôle de la justice. Chaque acte, chaque geste, ça les alliés notés. Effectivement, parce que effectivement, il y a un lobby qui biso ba oui ne ba balobara qui repose. Non, moi muto kenda roupé maté. Ozo kende ko passer, ozo kende za na procédure, za voyage. Moi oui abandi ko leka ba barrière ne to mona ba barrière awa na ba tant ozo kimi au revoir pena la vie, au revoir Kinshasa ndi bomona, au revoir Bandundu, au revoir Nini. Effectivement, et ça barrière. Tu vois ba oui inde ba ya ko zoyo. Tu vois, ce n'est pas Jésus-Christ, au monde à la terre, au monde à Bouddha terre, au monde à Nanité. Tu vois d'abord, Bato Yabino et Bota Bakufa. Bao Bakena Bangonde Bayeko Zoyo. Ozali ya Bango. De coup, nos familles sont composées. Bien sûr, mais pourquoi effectivement, ce sont tes ancêtres d'abord en premier lieu. Barrière, Yangona Panabiso, Nde Yangona l'importance, autre, on a même qui fondation qui monte mon bateau Nyonso, Tokenda qui on a fait, na 2 cimetières Mobimba, Tosali, Mosala, Monen, na commune en Sélé. Tu vois? Pourquoi? Parce que il y a des choses, il faut qu'on accompagne Rabango. Non, bon, on a même na ba famille ba muta loti que muta kufa e oui c'est bango que nazana maïté. Nazana ko pomele la maïté. Muta oui c'est bino que nonda ku nangizo utanga. Muta oui c'est bino que nazana lamba rolata te. Même oui. Nazana kimiate place nazana. Place nazali nazana kimiate bakanga ngai. Parce que bakawana mingi kutu na sala rango batata bakawane belé oye arrivé langa. Mutalo bakanga mutu mususu tout ça comment abaye ko lota sikoyo tango o accompagner batona pe bayo lota mutu moyo ayo pesa bino même merci. Tu vois na likambo obosali parce que ba wey tozo luka ba bénédiction mais ba bénédiction pe zali pe pas ba wey na biso parce que bango bazali ba ange na biso. Le monde de mort influencera mokil na biso makasi muto ko sabinoté. Pourquoi vous voyez après des concerts bon na ba kufaka? Pourquoi vous pensez quoi? Mais les succès zali basé na les ba morte. Tout ce que vous voyez na mokili oyo obozo monde d'influence otozali base nango c'est quoi? Ce sont les morts. Pourquoi vous voyez que les étrangers bazo sont baraming bisiki zali ba cimetière? Et ce sont ces lieux-là, ils ont alimentation, maison, makasi. Parce que ils ont un centre énergétique. Batonyo sotan bozo ya na bango ba travailler ngo komi ya bango ba sala rituel ba lo ba kibino ba na bino moko ya mboka na bino ba négliger bino au nom de Jésus ba lobi ke bino boza na tina moko te beaucoup fa na bino boza tina bo sala la biso po biso to honorer bino ba sengi na permission ba sengi permission ba pambola bango india ko bonga na mboka oyo libana ko bonga na mboka oyo bango nyoso ba bonga na mboka oyo congolais qui no souffrir ko bonga ta. Mais est-ce que ça a des conséquences monter papa mukinzi yo guide spirituel mena na mboka na biso les a des conséquences ti ba supermarché o tozo mona o lelo o ezali ko tonga mali ko ba cimetière na ndakisa na sayo na biso awakaka tomoni ba cimetière lelo ekomi na banda kulikolo na ngo ba supermarché est-ce que ba conséquences mo ezali te papa ba tongi ko ba cimetière wana mon peuple périt par manque de connaissances. L'école qui monte et memel bino ezali connaissance approcher pour apprendre, tu vois. Moi c'est l'enseignement boyebi. Moi c'est l'enseignement. Ils allaient que pour na motu aux à la roi ya yomoko. OK? Parce que tozali expérience, tozali ba roi o ba ko passer na expérience moko boye pour tout apprendre. Alors essayer les rois wana pour o la moka maintenant, aux à la propre roi ya yomoko, aux à la connaissance. Botikate ba o ezali ba tombe na bino, ezali ba bénédiction na bino na merci ya batum susu baza ko utiliser yango. Essayer les boye ba boye que. Et si kanyo so bomona ka o ezali ba rond-point ba carrefour. Et si ka bomona ba tonga ba bâtiment ebelé, ba supermarché, ba biloko ebelé. Bi pa yona nyonso tant batongaka yango ezalaka na posa ya énergie. On a besoin des énergies pour que ba client ba yaka mingi pour na ke ekoko ko fonctionner, ekoko ko travailler. Mais non, pour que ekoko ya bongo il faut nini? Il faut retonga, il y a des choses il faut il y a des choses où en tant que guide spirituel na bango au barosala na base na base ya ba lieu wana afin que permettre que énergie ezala ebele. Parce que entreprise to penyon so moment na des grands batsala on n'importe où té. Tu vois, ce n'est pas que là la mo ki bo créer ou sali entreprise non, avant ça l'entreprise na OK non na nini. OK na commune. OK au mona agent de l'ordre, OK na ba bisika ba impôt, il faut so babilo ko na nyonso pour que tant robanda activité na yo ba kanga yango té. Ce ko bato mingi basala rara bongo. Tu vas, tu fais ça, tu appelles ton pasteur et puis c'est fini. Non. Ça ne marche pas comme ça. Le business, le commerce, on ce moment on va faire, ils allaient cruel. Muta ko sayote. Tant que Monica ke loko kaka, oyo check cabine na yo, moni de comme ça ya check cabine mu panzi, yeba ke mutema mabe koti. OK.
Tu vois, mutu mususu pas chez cabine. Tant que yo za une émission na papa Moïse, mutu mususu pas za une émission na mutu mususu za une émission. Tout le monde a na posa qui émission na étal maka. Mutema mabe koti. Ce n'est pas là, donc concurrence indirectement. O sambe la té, mutema mabe et koti. Ya mwana na vie ndeko, il faut landa makambo na rôle ba très bien. Il faut yebe sikani ni ozotel ma. Kozanga guide spirituel na yote, kozanga avocat, kozanga docteur, t'es très important parce que tu ne sais pas qui est qui. Alors directement goïti côté sikawana yoza na posa yo poteka ye pas na posa ya teka siko yaza na posa teka mutu na mutu aebe sikani na rosi mama qu'est-ce qu'il faut faire pour que le connaisse ko sanini et ko travailler o kokiba na kolela o ngaye ni esambela raté etambola raté ngaye baloka yo te yo mokonde ozo fongola misute que tout ce que vous voyez des grands, que ce soit les églises, que ce soit les entreprises, il y a des secrets en bas, bisoto yebi ce que nous on fait. Ok, il y a un an hôtel Sabato et Sengeli Bolamuka, tout qu'on comprendre le message très très bien. Par là, Ningolobi, qui est derrière moi, il y a personne, c'est la spiritualité. Oui. Un spirituel, bamili moi, et puis sera spirituel, où vous allez la vie au minimum. Un spirituel, ce n'est pas quelqu'un à qui est là. Parce que comment on a roté à bateau, c'est un mon exemplaire. Ce qui est d'abord aux olinga, aux la spirituel, aux bandarotes, aux le belarmé bateau sousou. Toi-même, tu n'as pas les minimums. Vie na yo moro d'abord. Tu as des problèmes d'abord dans la vie na yo. Qui peut dans vie na yo? Si ça n'a pas problème à vie na. Tu n'as pas d'abord fini par problème à vie na yo. Comment qu'on a d'abord problème à vie bateau sousou? Comment tu peux donner l'exemple? Solution. Non. Hein, papa Moïse. Quelque part, mais ça d'abord solution. C'est ça le plus grand miracle. Mais ça d'abord solution la vie na yo. Après là, on a quand même nini. C'est ça, et ça comme moi conseil, hein, moi conseil au cas d'Azali copé c'est un peu bateau parce que ça dit bateau balanda rabi sur la TV ça fait bateau bazama yele, bateau bazama pe na mani une connaissance un peu makasi voilà. Moi je sais comment trouver des bénédictions, comment faire des choses pour que moi-même je puisse m'impacter et puis avec les gens qui m'entourent. C'est comme ça. Et ça l'exemple moro à suivre. Si on veut avoir des bénédictions et c'est qu'il toye bako respecter ou izali ba oui. Tant moi na bino kufi bozo le la mingi kolela na bino mingi nezo ko kangele même nzela na ye. Ce n'est pas bien. Voilà, ce n'est pas bien. Kolela na bino mingi te yo mona tu vois la plupart ya ba initiés ba lela mingi na ba matanga. Même ba mindele ka to. Ils pleurent pas trop. C'est tout à fait normal, les alliés de séparation, mais. Non, mais bando qui peut devenir balé la mingi. Si on moni ba comprendre que il y a un moni qui va comprendre que tu n'as les landé mingi pour ba mba ka zalinga ité. Tu vois? Mais parce que ba comprendre. Or, il y a ces choses là. Et puis mutu os alliés avancer dans la spiritualité, ba tala ke bembete. Tu vois le système toujours mon awa. Donc toujours ça la maudit de plus en plus. Bazo exposera ni wana et tout yo papa vous allez avancer OK ko tala ebembe. Tozali donc toza ko maudit mboka oyo ezalaka maudit chaque week-end to maudit sara mboka oyo. Le pays oyo to changer ba président à 1000. To rotika la robonga te. Soki ba oui d'abord biso parce que tout ça na mabele mboka au Congo to lobaka Congo et ça ba oui ndé batikeli biso soki to bongisi bango pété bisika na bango ce n'est pas que ils sont ces esprits parce que on a encore âme esprit plus tard ce qu'on invité nga na remeka pe ko expliquer makambo wana mais ba mboka nyonso auto sepelaka na botala kana botala pesika d'abord ya bakunda na bango ba oui na bango ezalaka bien Maison Blanche bomona wana il y a des bureaux spécifiques ya ba président misusu au baleka na kati mboka wana bokende kolandela les 33e président il y a États-Unis. Ce n'était pas n'importe quel président. C'était un président qui était aussi maître dans le 33e degré à franc-maçonnerie. Parce que la symbolique, il y a des chiffres. Et c'est pendant que on aura un président, donc de même que pour Nabiso, le président Fatia Zali Bongo, il faut un bureau où il y a un kit, il y a un président qui est Koufa. Effectivement. Il faut un wana Moutafan Dakate. Yépe Biron, c'est là où il travaille, c'est là où il prend des décisions. Yamakasi Yamboka Oyo. De même pour la ministre, bureau ya ministre, il faut la bongo ya ministre et tout. C'est là où est basée la force. Parce que rien de cela. Mais il y a l'importance, il faut la conseiller spirituel. C'est ça le rôle que nous jouons. Pourquoi nous sommes tous appelés à Bakonzi? C'est ça. Et c'est ça le rôle. Comment bon, bino ben esprit de moi, mais quand on guide les comment ça la fait qu'on canalise l'énergie et puis que va cause. Parce que moi le roi d'Akenda qui kuna et bamiso babanga kana par rapport à numéro mais je sais qu'est-ce qu'il faut faire le lengni bakotaka le lengni babimaka. Quand tu es spirituel, tu es vraiment initié, oyebi makamona nini, tu sais comment converger, comment avoir la maîtrise. Bon, moi, on a été à Kangi
tombeau moko boya tchango na ba chaîne qui ba bakangi molimo na akanya ndenge nini yaza vivant. C'est parce que il est initié à yebi. Donc c'est ça un peu la connaissance oyo pour na batunyo son école qui monte ils peuvent apprendre aux vraiment malamu mingi. Merci. Bande kopé bazuli bako Rolanda biso so aza besoin aux connaissances sur na muzindula ngo parce que la télévision nyo sote to koki ko italé awa ba sala ndenge ni papa mukenze. Alors ceux qui pona kokota le bureau ils allient opérationnel comité, donc on va contacter à travers le numéro plus 243 82 161 72 plus 243 82 161 72 bah on faire partie nabiso parce que tout ça na action est belé, il faut tout continuer sur dans le campo ya ko sala donc au moni auto sala qui la 40e édition tes actes de édition tu retiens beaucoup d'édition tes papa moi tout ça la salle on le fait tout ça la salle toujours tout ça la salle toujours moi donc côté il y a coupé ça côté il y a ça là comment et c'est de ce que même Nathalie Sarana bande connu sur Balanda Rabiso bipagne sur Simba Milo à bientôt on va donner des sourires na ba bato bazangi et tout dans l'accès à Marambo belé et puis avec les bakabela qui n'importe quoi té ils en a biloko ba pesa avec les pona objectif morotel donc biloko na rotel sangol sous batou pour que bako ko sala malamu vraiment pe amour ko za na bande ko nyoso batala kingai bande ko na biso nyoso ba pasteur ba sango ba catcheur ba maître spirituel ba bande ko na biso ba prêtre tout le monde vraiment batala kingai vraiment avec humilité de cœur que kimie ko za na kati na bango vraiment ba besoin de participer ba contribuer na ba action au sala kawana ba ko taka en contact na numéro PC bango. Bon, vous allez bienvenue. Bon, bakoki ko sous-atali à sepeli que non ngapi na ko soutenir papa mukendi tam sous na elamba le quoi ba ki ba sala mo ba action belé à côté en contact ils allaient bienvenue. Ce n'est pas du tout ça m'a bêté. Ça m'a bêté bakoki ko participer ko na fondation bakoki parce que ça ici il y a bénédiction non. L'eau sonayo, savon nayo et tout ensemble on s'accompagne to keiti to tika ko pesa na bisika batona mais il rosala consacré. Ils allent le lengeni on a ça la que batunyo so mutu na mutu ozo semer yango na veu na yo OK pour que mona binomo pacter comment est-ce que le mystère existe vraiment bote na bande konyo sa fraternité étoile dorée initiative ko bana na promo et puis na bande konyo so baza ko zala na kuna na Angola vraiment na pesi bango mbote belé donc ezali moko ya bébé bisika vraiment ezo bimisa batu ya spiritualité ya makasi. Très bien, merci beaucoup papa Mukento sisi na me mutuna vraiment sona tuni yango te eko sepelisa les DG Arnonga Sate les DG les plus frais et longo na op service aipsa ngai so kutena papa Mukendi tunela biso na mutuna oyo nini oyo conseil nini oyo ko pesa bande ko nyonso oyo to mona ake jour ya matanga na bango babimisi corps mais bazoya quand même na bilamba moko oyo ezali pena approprié pona kolela nango mowe na matanga to komo mona bato balati na bango bakola batiki mabumu libanda est-ce que reçoit ba mort ezala kaka na mboka na biso ko mona biloko bongo sala mana ba journée ya ba enterrement. Oui papa ndingo lobi et ezalaka ke bozoko saboter mo wana. OK. So bolati bongo do ezaka bozo saboter mo wana. Bozo botala lelo bo mona mingi so ba exposer ba bibembe ya batu. Bilongi ya batu niti zo kang ezala ezala ya okangama. Bozo mo boche batu nyoso batambola ba betaka ba tour batala relongi na ye. Et si ka ezali zo sepelate bozo ko baby sa même parcours na ye. Nzela na ye akoko azala calme te bozo ko torturer mo nde tozora surtout ke na mort que bazo sala so ba neni tozo ko torturer mo oui bozo so bolati so bien te na lolengi wana bozo ko torturer mo oui et bino bozo kanisa ke yesa na ngora bon mais ba malédiction ba retour na ngope zonga parce que lui yé per saboter pe bino. Merci beaucoup volingi tuka to comme na suka pardon mutuna suka limisanga quelques secondes papa mukini ba nyonso ba kina ko suba likola ba tombo wana baza pe na mo ba conséquences o elanda ba ona ninga négativité spirituellement baza ba conséquences biso to keto bongisi botela biso après. Hein ndeko lobi qui est derrière moi après quelques temps encore au monde nga sous plus to pe na bande ko pe ba ke sous plus mais ba o ba ke ko baby ça ba o ba ke ko baby ça botela ba to ba vivre na ba cimetière ba o ba mela diamba likola ba tombo ba o ba zala na botela ba vie na bango ba bongara jamais. Très bien. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Wandeko Batal, bon comprendre bon tozala qui vraiment enseignant munene guide spirituel munene en boka na biso papa Mukendi Oyo Azali président de la fondation au parler et puis Azali Pelisusu guide spirituel et puis enseignant na kati ya école na biso ki muntu tozala qui vraiment honoré ya koyambela lelo en kati ya plateau na biso ezali mbana ya liboso te ezali pe asuka te en tout moment vraiment tozala na bosenga na ye aboyela ka biso invitation te siga itenza malola alika
kana kopambola bino ba numéro na biso eza affiché wana bobenga bokomela biso bokozala jamais déçu. Merci beaucoup na équipe technique au batenaki biso compagnie vraiment Volding Tuka les jeunes réalisateurs na peso bambote belé sans oublier pena les DG les plus frais Arnaud Ngasia pona ser OP service bobenga bokota en contact et au sala kitoko makasi soki yesu masia Nazareth a umen ko yazongi lelote azongi lobité tokutani na mikolo ezali ko ya toujours na cadre émission na bino pacte. Au revoir.